Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, Mboka, Bafana, Boyo Kakapi Karine. En tout cas, na sali live pour na benda Mboka na Bafana Matoi. Mboka, un moment donné, na Bafana, un moment donné, bo pesa pe Karine Kimia. Un moment donné, bo pesa pe Karine Kimia. Mboka na Bafana. Bino bat boza live kuna bokoki kotika likambo yo te bokoki kotika likambo yo te Mboka na Bafana bana boyo kaka pe ba mikolo ngana moni bino pe bolingeli Karine Kimia te Mboka to si to lobi makambo yo bo bandi lisusu to si to bandi makambo yo siko bozolingani bo lukela nene ya ba problème Mboka na Bafana Bafana Mboka. En tout cas, bo sala live ka ndenge bolingi bo balola kaka bakalinde me bo simba ka nene ya tenga so bo simbi nene ya ngana ya kosalela bino mbali live. Bino parce que bozo yo kate Mboka. Mboka yo kaka pe ba mikro yo koma lukola okoma chefu ya batu nyonso on dirait yo koma chefu Karina koma simana yo Mboka to peki sino Mboka. Mboka to pekisi makambo pona ni bo bandi lisusu. Ça veut dire que Mboka maloba Karine ezo sala so eloko te pa na bino bo pesa pe muninga Kimia. Ndenge bo sala bo eza lokola pe Karine atindaka biso te. Tout à l'heure to sala ki live to lobeli pe bakali ekoki. Mboka na Bafana boyo ka pe quand même. Pona ni boko yoka te ko Mboka botikela nanu Karine Kimia. Botikela nanu Karine Kimia Mboka. Mboka Bafana. Botindela Bafana na Mboka live na osala live te na umela te. Mais Mboka Bafana botikela nanu Karine Kimia na vie na ye. Boyoka pe Karine même si boza Bafana ba radical. Bon respecter quand même maloba Karine tout à l'heure to sala ki live to lobby to fingite bino boyebi ko talisa te siko bokomo lukela bokomo loba o meilleur ami wana ezanini bokomo luka siko problème nane neya te so bo simbi nene ya ngana ko salela bino live po bino bozoyo kate ngana naza mukolo naza mama na bino mais bozoyo kate Mboka tika nanu komboka te ata bolingi bolingi ko lakisa Karine bolinga kaye wana pe eza kolinga te Mboka wana pe eza bozolu kede ba problème bozo pesa pe Karine Kimia lisusu te boleki siko bana na ngai non boleki si Mboka bino bat bokatelaka Mboka botindela yeke ngana zoloba Mboka Bafana botika po ngana okota na live na bino te po baya kofinga nga kuna na ba commentaire na bino te na oya okota na live na bino te ezala yo Mboka ezala yo Bafana na lingi te baya kofinga nga na ba commentaire na fungoli live po na live na nga so bafinga na ko bloquer bango o comprendre Mboka na ndenga mabete Mboka bokata live bokata live ko Mboka botika nanu Karine Mboka na Bafana bino na moni bino bokoma likolo a Karine akoma na se na bino te oye komi likamusu bokoma lukela Karine c'est comme boza un programme mususu bozo profiter non bokomi siko ko profiter Mboka nazo comprendre na comprendre lisusu te te eza malamu te Mboka eza malamu te te eza malamu te Mboka eza malamu te te batu pe bayokaka Mboka Bafana Mboka Bafana boboma moto bosengela Karine Kimia Karine bolingo loba nanga te ke bitumba oboleka Karine ayebi ko se défendre te non eza malamu te Mboka na Bafana bilo bosa bino boza programme boni
Boza programme na bino bozo profiter na likambo yo. Siko bokomo lo ba meilleur ami. Wana bolingi ni guerre bolingi bokabola siko Karine na nene ya. Bolingi siko bokabola Karine na nene ya. C'est ça non? Non 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 non. Wana ezape kolinga Karine te hein? Ah, bo semisi likambo Karine alobi botika nanu. Nga siko na moni mboka na bafana bino boza bolingi kaka papa Karine azonga ka akoma aya koloba na bino ki nga pe naza mutu ya warrior po nga na o comprendre bino lisusu te mboka bafana ya malamu te biloko bo sala eza mabe makasi biloko bo sala eza normal lisusu te mais bino boza na bandako mboka yo oza na Amerique hein? Bafana yo poza na bino nyonso mibale boza kuna boza nzela kuna moko mais Karine aza na poto so yeli kambo yeli Karine bino bosala ndenge ni bofuta avion po boya ko défendre ye kana munoko ana bozoloba kana maloba nde boya ko défendre Karine non eza malamu te mboka nalinga ko mingi bafana pe nalinga bozolekisa mboka e malamu te bandeko bana boyoka mboka boyoka quand même siko bolingi ni Karine asala susu live ya koloba na bino botika te bolekisi hein bolekisi mboka vraiment bolekisi e malamu te biloko bosala tala siko nga na komo nazo loba na bino na sayeli bino live pona pekisa bino bebozo kate j'espère batiki ok mais batiki ok batiki c'est bien parce que bazo yo kate soki batiki c'est bon bo confirmer nga bien alingi mutu amata confirmer ngai bo confirmer nga bo mata bo yebisa nga mboka na bafana batiki wana na yoki wana na tiki koloba na bango mais bo tindela bango émission nga nazo banga te baza bana po na ngai mais il faut ko yokaka matoi elekaka mutu te matoi elekaka mutu te nzamba sala matoi na se ya mutu hein wana ekomi show nini muto bozalaka na ekosala ba live bo pelisi le live te ekomi nini wana ekomi P6 pe na bino nga na komo mona bino bozaspa bokomi ba 6 pe ndenge bino bomona nga na ba 6 pe bino pe bokomi 6 pe non nazozela mutu amata po na kata live soki na mutu akonfirme nga na munoko te kana ba commentaire na ondima te nga aza posa na salela mboka live na bafana te mais soki bazosa biloko abongo ezosa kitoko te esala bien te wana bokomi kotia nene ya na kati wana bokomi koluka problème nene ya na Karine ne ya pas Karine pas ko swana na nene ya te même si bo bengi de toute façon il y a rien à dire parce que bo si bo loba nene ya zaka mutema mabe alinga ka Karine te alukela ka Karine bakambo wana même so bolobi esa nango eloko eko denda nango kana se amabele nga nazozela mutu nyonso azaye na live ya bafana soki bakati bokota bokonfirme nga na kata live naza na nga ya besoin osalela mboka na bafana live te me na yende koloba na bango batika soki leader na biso alobi botiki tosala i live ekoki mutu moko na bato nyonso balobela Karine mutu moko aleki Karine azate batiki mais ok mais pour ani bozolinga ko confirmer nga na mnote bo confirmer nga kana na commentaire pour nga ndeni na oyeba ndeni si ya vrai nga nazozela ka mutu so muta mati ayebisinga mais batiki na kati na nga live c'est tout naza besoin ça la live te naza besoin ça la live te mutu ka amata confirmer nga na mnoko ke bakati c'est tout nazo mona ba commentaire na bino bazo finga te ok soki
mutu nyonso oyo azolanda live bafana na neneya so eboyoki ka babandi lisu boyebisa ngai nga nalingi nakota kuna te parce que bato nakoti kopekisa bango na bacommentaire na bango baza na bafaux compte ebele bakofinga nga na préféré bafinga nga na live na nga nayebi ndeni na kobloke naza bamodérateur te oyo basalaka basambla nga moko modérateur nga moko hôtesse ya live donc naozala na ndenge nini ya komaîtriser donc voilà basali eloko te ndenge nini nga ndeni nasali live nga nayebaka makambo ndenge nini basali eloko te ndenge nini nga nalalaki nalamuki bato babengi nga kutu na olinga osala mikate ya jeune garçon na nga aza na besoin alia mikate nga naza na besoin osala live te nasali mpo batindela bango batika tozela makambo ndenge ezali Karine asala lobi nazoloba mboka même siko olingaka o bapesa o komba général zalaki vandisaki général na yo tika nanu makambo wana sala ba maquillage ndenge osalaka soki ba hormone ezomata yo sala ba maquillage benga bato baya okota na live po batala ba maquillage c'est bon tika na makambo bakali botika nanto sito lobby depuis lobby ezala pe ekoma pe ngambo lisusu te donc c'est bon kangelo mkwani esa ya openza mabe franchement nga na komo kata live comme bolobi ke batiki nazo kata live Allô maman. Il faut batika baza bana biso la Chine tolinga bango mingi toto aba mama na bango tolingi kimi ezala biso tolinga bato batumbola biso babanda biso pour la Chine ezwa raison la Chine ebandaka bato te j'espère surtout tala penza bien pour moi ngande na omona on dirait Karine penza linga suba mamba barando te mais ezaka lokwa bato communauté na biso tellement baza mitema moko mabe na Karine nde ngano mona baluka ka ko ya ko pousser ti ya ko na moma moko asilika asala live bana kolobela ba aloba ninga koloba peto epesa ba chinois kanda po ba chinois ba to réagir ndenge to réagir ça boy et alors le quoi aussi to comprendre le lenge na bango moi je pense batika bavanda na bito vanda nanu totala nanu ndenge lo kwa yemoko mami na moni lobi penza matin na live abimboka ekoki botika batika franchement nga naza d'accord te batika pe kosala basambla so Karine alobi likambo ngai nalingi koyoka pe tu makambo wana te so bakomoloba meilleur ami na ye wana bakomo mélange mais ye ami ya Karine ezaka nileya eza bien te ezala kitoko te donc lokola batiki Margreta donc c'est bon na ukata na nga live na osala mikate mpona ke otikela jeune garçon na nga na ndako na ye donc voilà Margreta oza wana okati to nakata Margreta mpona azoyoka o lisusu te bon Margreta na oyoka esu te na kati bandeko a plus nana nga alinga mata mutu moko alinga mata o bafana nando botika kosignale live na ngai nayeka kopekisa bino bozala so na lobi bakombo na bino bosignale live na ngai botika kosignale na yo pekisa bino parce que kimi eleki nyonso mutu aleki kimi aza te to okoza na babomengo na yo mais soki oza na kimia te okolia mpe bomengo na yo malamu te alors bandeko na ngai botika toyoka
Magreta na kanisi eza connexion bango bazo signal bango ba signala ka live na ngai bango wana bato ba signala ka live na ngai au moins comme na otanga bakombo na bango bazo signaler live donc voilà. Naza pe na live naza pe na connexion te malgré tozo tourner. Allô maman. Na kanisi connexion comme naza en cuisine la connexion ezalaka oui. C'est vrai kimele kinyos tout to vanda kimia totala be événement mineno ezoya bamaka mususu balobaka na kanisi bafana na mboka balingaka papa Hervé te. J'ai compris une chose. Naza désolé à koloba bongo balingaka papa Hervé te. So balingaka papa Hervé balinga bayoka maloba ya Karine depuis lobby a pesa un message na live na et puis moka yo muto yaki na message wana mais ozo continuer kaka bafana po ozo continuer na ebi ke bino boza ba warrior bosala ka ba sembla que boza ba warrior ba warrior. Donc il faut batika. Oui, donc c'est bon ma Greta na kati live lokola batiki c'est bon. Nazo yoko kutu pete. Connexion ma B.